Kembote kokanda ya kujene Kongo. Kembote kokanda jene Kongo. Ipangene toine Kongo. Kuluna tinange samu. Toine Kongo. Nadi wanuka. Nadi baika. Nakamona. Nakambundumuna. Nankamba voko mwana ni Kongo po meni nanga makieleka. Afuti baika. Emono. Itoine Kongo. Ikumbu wa panika ko Manu Zakaria Mayala Dioko Pilula. Yani bonle kingeye itoine Kongo. Pangyama Jose Wanduka Mambo Kabobele Imambo Malubenge Pasi Mambo Mabobele Pangyama Jose Wanduka Malubenge Pasi Kasi Makeleka Namakala Makeleka Kapiti Boba Kaleni Mulunda ko Iwa monodiaka maitwa boba imakieleka zebo maibobe unu kaluzola moko ando kimukona landika kaini nanga ando kikazoele bunda ko bange saluke mbote boya mudia kina nginzimu wanzimu twadia kalupopanga bukulu bainga boenge dili nzimbu zama wawu mugyobula ngini nanga nani baba Inglaterra kwa kuntoto ovangwa ko funzambi monondidi enero yani vende ko monondidi so nani kabaika Mukoro kumbo mukoro. Mukoro leo kuna mupaika kini nanga. Eno mukona swami nanga. Kota lukote muhulu. Kota lukota muhulu. Ye wonga zeno. Ebono kamba kiluka amako. Ebono kiswa amako. Tanga naifua na paikini kizemboba. Enza mulande nanga. Emono nakale fuka zaku. Oba igabo yani nzimu za mugenda zao ifuta namona bungevene nzimu zako muno ndidi zozo nzimu oba igabo yani ndidi nzimu zako kasi bo kindogi kyako nanga kya to babo bo mono ebata kana muntambo la ko ngepita kana mono kunzeko mono ikomo ni kapita ulembe kafuku wele mono Imono ndioyo Kiamena Emono Tate mono Apangizama Mambo ipope uno Kalomono dile mbiko Mambo ipope uno apangizama lulemvuga Kansi Ambuta sisamo watu twazinga tukikonga Pangyama Leonardo Nzolubonda Pangyama unkagabo kienga ketuya mbutama uninanga kuna Pointe Noire Emanu Costa Lukombo Mama tuninanga yandi kuna Houston mwana niyo yagala kuna Dallas Mama Emma di Sengomoka mwana niyo yagala Pangyama
Tezu Alvaro yani luvalo unu luvalo kubogelela Tezu rimao Tezu luvalo pangyama emono kipila kana kanda ko mama madisengumuka yani ngudi utuuta yani voke naye 80 itali ko 90 ke nanga 80 itali vo 90 udala sike ku Houston ke nina ye mwana niyo yakala pangya matezo tuninanga ye ngudi onkaka uninanga kuna Holanda mama Lukombo yani 84 anos 84 mama Lukombo yani ku Holanda ke nina pangya monketo yani vo isina diandi yani vo manzambi kwelu tela diotamba yani kubelichika kazingila pangya ma yakala zingilanga ku belichika diaka onkaka yani isina diandi vo manzambi Emmanuel Manzambi kimbote kya ku yinketo yani entu Mampasi entu yani kulionkeni na Rafael Mampasi kimbote kiako kuna Lyon Palanca Negra yani kulionkeni na Pangyama Lubaki Palanca Negra kimbote kiako Pangyon kaka unanga kulion kaka Maître Chéri G yenke twani mama Mimi kimbote kien ewa pangizam kuna Belgique Nzinga Kosi je ne t'ai pas oublié ce ne sont que des occupations mais je vais revenir question de temps Nzinga Kosi kimbote kiako Nzinga Kosi esediani ungute yandi wizidi ku Belgique en 1960 un petit rappel na bino bolobelaka likambo ya poto ndeko na ngai José Wanduka yo komi na France na 79 tozaki na kulutu moko na Belgique ayaki na Belgique na 1960 le vieux Kosi Nzinga mwana na ye ya mobali oya botama na Belgique na cette époque azakuna comme na ye Nzinga Kosi kulutu nanga que son âme repose en paix et son fils est là vivant en Belgique. Leonardo Nzolvonda, nous allons raconter des histoires sur les Angolais. Et j'ai mis quelques vidéos. Et vous allez voir la ville de Luanda. Manu George Sandi, Manu Okota Otala Luanda. Ntindo tiglo osala sisi le Luanda lobila lofiluka. Avidi tunge Luanda. Pangyama Gabi Biga Tsumbu mwene muno nabega yo Gabi bon nazongela Biga Tsumbu na longoli Gabi na ebiki wera ko tungisa yo wera ko fana bi ndeki ni abinga Gabi Papa Forme kiembote kiaku panjaku Biga Tsumbu imbogele bo Gabi Pangya Marive Kono ndeko nanga Biga Tsumbu yo lobaki ozali fier ya ndeko na biso José Wanduka oui naza d'accord na yo apo ye akotambla na drapeau na Angola oui naza d'accord na yo ata na poto oza na drapeau etuka tu solako
yani musi kasu kasu keni nanga seto mbandi ka bandera ka nango na bandera ko Zulu mais likambo moko lobi malamu te yelobi ke no ye aza mutu aliboso atelami tout ça ah. Oui naza d'accord na yango mais différence ezali nande kana biso wa José Wanduka na batu mususu José Wanduka abombaka te alobaka ke nga naza muzombo toza fier nango mais tozali mpe na batu mususu bazalaki na bango kobatama te bazalaki bazombo mais circonstance mpo bango baloba esalamaki te mais soki batuni bango en cas que leur demandait, il dit que non, mais moi je suis angolais, je suis des parents angolais, né au Congo, tout ça. Mais il disait que sont angolais. L'exemple en est, bana babota mana Pointe Noire. Tango batali ba programme nangai, du fait que bazalaka fier, ya kozala ba angolais. Oyebi ke babenga ngai, babengisa na France, na ke na France, et puis na sala bango ba interview, okomona interview ya ndeko Leonardo Nzolu Vonda. Nandeko Kenga Ketuya balobaki ke tolandaka yo tu parles, nous sommes fiers d'être angolais parce que nous sommes des enfants des angolais et nous sommes des angolais bien que nous sommes nés au Congo à Pointe Noire grandis là-bas mais nous sommes des enfants angolais donc batu bazali mingi mais naza d'accord na yo ngai pe na kopisa drapeau Nandeko nangai José Wanduka Kaliata Sinza Getologa yani mwana kosi yani kuputuka fwa kaziama kontoto uke kwa kuputu José Wanduka ye mono kwa kukatuziama ko entoto uke eto kuzombo tuziamine eto José Wanduka visike nima kitukudia yeto kikutudia yeto kuzurudituka kuna fumu nzambi kasi nanga bo eno kaka luni nanga kwele po kifetete ukonda kweno nta vokonde nta kulenda ko kalu kutulenda ko okala ekindoki kyaku okala voi unenge mavanga meno mambi mavanga mako mambi kasi kutulutile to eno kaluzeko na batakana na imonenge ziama na landa José Wanduka ziama yani sili sala mukulu kamba ngini nanga José Wanduka mwana kosi Biga Tsumbu mwana kosi Papa Forme mwana kosi Kiamsito mwana kosi Kiamsito mwana kosi Tilope mwana kosi Lule mvuka isi bimaza Maître Djibril mwana kosi Don Rodriguez mwana kosi Pasteur Timba mwana kosi Mama Mimi Chemindele Mama Elisa Bunga Mama Tafika Mama Nene Vernice Aukulu Autukulu kuna Mbanza Kongo po kuna Guizi po kuna Ndambwe Bengu ana kosi ni nanga apangizama diambungi nanga diadi kulukambe unu kasi yega yepopela muna dingala bande kona ngai oyo na koloba lelo na blessé binote mais
monde tozali na bato ya mitema malamu, tozali na bato ya mitema mabe, mais bazalaka na libota nyonso. Alors ngai naza na munduki moko na utilizaka na komba ko utiliser lelo ezali media. Donc na yaka na lobby parce que na yebike muto na nyongo na ye akobomba te akobima ke no naza na nyongo na ye kozala fier pona ye lokumu po asilisanga. Ya wana lobaka yango oya monike na saraki likambo na kombo na ye nga na zwi mbongo na le mutu wana bima. Alba ke no ye atali na kombo na nga. Soki mutu azali a monike ye asala likambo na nga na zwi mbongo na le mutu wana abima. Alba ke no ye alianga mbongo. Soki mutu apesanga musala na sala ye afutanga na lia mbongo te mutu wana abima. Bolim sangana lobela na ndenge ya boye na yebike kozala logique et blessaka. Kozala décisive na vie et blessaka, mais c'est ma nature. Bolim bisanga ezali loko ya sikate na batu na loba yango. Donc ngai tokoko lia tokoko mela soki likambo ekui ezokaka seconde qui camarade koufi makamto koufi. Pour moi la vie continue parce que je travaille, je dépends de ma vie, je travaille, je dépends de mon travail. Ya mtu laisse ranga tanga za clair ici kawana. Donc soko za mukolo ki mukolo na yoza kindoki na yo soki ndenge nini ale omoni ke na poto po tikana kosa makampo na kompona na midimu kana soki na zuyo soki na tiki yo na linko tika yo ou bien na koyebisa yo puis na tiki na ngayo. Mais soki na garde na zona tina na ko beta yo pesa beta na miri tio kama ke me et puis na yebisi na pesi mukongo. Donc ekozala inutile osala kombo na ngai soki kofinga ngai soki kimokonzi nazala ngana biso kimokonzi te. Ngai na association na mokonzi te nazaka na besoin ba konzi ba kamisu na besoin donc les tout na besoin te. Nazaka na besoin na sala bafuta ngai na vivre bandeko nanga bangole na linga bango parce que na linga ka bango. Donc na ko défendre bandeko ngai timo kololi wai ko ya atena ultima gota di agua panyama kiala kubila mo baba ngini nanga bandeko ona zoloba ezota na motema nanga parce que boyebinga nazana likambo te ko na ko créer te boyebinga ke ngai soki salamaki to ko katani parce que bota ino ngate mais tango lingi ngai pela la sakaka bolingo mais soko baby si kaka en tout cas 30 secondes za mingi ngana za bongo. Donc iko banda na mwasi mobali na mwana donc tata mama bandi ngana za bongo parce que na apprendre likambo susu sur vie. Bandeko message ya lelo ezali na ko banda kaka ko sala ba message ya matanga soki batu ya Europe ba benginga batu mingi Europe to yebani te to monana te. Mais soki likambo zeli ba benga ndoko nanga to lingi wano c'est parce que to sala likambo na France na Belgique na États-Unis. Donc eza la États-Unis za l'Amérique za l'Europe batu tout bazali banda ya Angleterre soki ba bengi ngai je ferai ces messages na kombo ya peuple angolais ya bana ne Congo na kusala yango parce que bazali bandeko na ngai na monaka bolingo ya mingi pona la franc mokolo mosusu ndeko mosusu kombo na ye ilima otezu apana na États-Unis asa tinilanga mbongo ala mwika boye ala na video na ngai alors j'ai apprécié geste wana ezeki na Noël abinaka soma tama whisky omela ai comme ça kinga j'avais apprécié ça ndeko akatsika yebinga te c'est que musala na sala kandeko ngwa seplaka nango nakira bandeko mibale basa na Irlande ndeko Firenze na Antonio Lusevic weno nakina difficulté à caméra babina ngamino biso ko pisa ma quelque chose au compléter sur ma caméra j'avais apprécié parce que bandeko bamoni doki namonaki ke nazaka patriote ngamo côté
et to bakisaki mbongo to sombaki caméra yango pendant quelque temps et puis ba technologie et comme sous caméra wana moyen ezala na wifi na YouTube alors c'est que moi koko so donc to zo bonga mana so ma caméra mususu oyo ke poto tala ba réunion en direct donc malembe to kokisa yango bande ko ngai ba makambo na ngana apprécier yango na oublier yango te. Alors ndeko na ngai tezo ensunda tezo azaka na États-Unis asalanga surprise moko mutoto yebana kité donc ezaba makambo ke etushaka ngai sincèrement nandeko oyo Antonio Lusevikweno baza na Irlande nandeko Firenze donc baza bato nako oublier jamais bana oyo babotama na Pointe Noire bana bazombo babengi ngai kino tozana besoin na yo tokutana na yo. J'avais apprécié ça donc bazalaka fier bazala bangolais yango wana ngai pe il faut nazongisaka amour wana ya bango yango wana banda mokolo ya lelo batu oyo nisto bazali banda ya Angleterre soki likambo ekwei bapesi nga message na annoncer je le ferai toujours euti na motema na ngai je le ferai toujours pour na bango comme je l'ai toujours fait parce que mingi bayebi na ngonga te et souvent bango soki na pesi message mingi babenga nga ba remercier ngai tina bo remercier ngai zate parce que ngana bino tozali bana ya nekongo ya libota moko surtout touta na Angola bazali ba ndeko na nga komi nga nazali ndeko na bino mais ko banda lelo soki likambo ezali na Angleterre ezali liwa ezali likambo nini ata boyebi ngai toliaka tomelaka bobenga nga lisusu te bosanga ino ndeko na ngai entela kufi te likambo esalami annonce yango nako sala yango lisusu te bandeko bolanda nga malamu bo comprendre ngai bo limsa nga na o na lobi nazala nga na kanda te ezali question ya respect na lingi te lobi moko kofinga ngai na silika na simba ye kuma mabe alors pona ko éviter que na se mêler ba makambo ya bongo ata muto afingi ngai pona bien ona salaka pona communauté parce que je pense que je fais du bien je travaille dur na tanga mingi na yaka ba information j'écris na pesa ka ba makambo ba tuba yeba kité nzoka de ça dérange les gens pensent que ngai nazwaka mbongo na kombe bangoli ba organisation en réalité nazwaka ngai loko moko te parce que ba mikanda ndenge photo sale yango to kokisi yango ne koki na noté mais effectivement soki ba mikanda ekoki on ba aide wana eko aider communauté à moins que na kufa soki na zana bo moyi vous allez comprendre que parmi nous il y a des gens intelligents et des gens responsables et parmi ces gens responsables nazali moko ya bango je le dis à haute voix et na yebi ke ndenge boko yoka ngaboye mingi boko kota na base ya mesa ele baba mikolo boko embwa naka kota muna vata de ngani enkila muna chemalu naka kota muna vata de ngani enkila muna chemalu kapata di adiko et lokola na lobby yango parce que ba travail ngana salaka aujourd'hui petit des travaux que j'ai fait moi bon monaka yango et vous a conseillé que non notre épargnetto ou nangé ngango de babi de diambo mais parce que vous êtes des sorciers des mauvais cœurs des jaloux boke ne pas vous a kondi mangate mais quand ce que bondi mingate kasi na kotika te toute la bino bosala okomona makambo ekufi lokola nazali angolenga naza mwana muzombo oyo etali angola na kosala yango pona peuple wana parce que ezali patrie nanga
o kalambuto kalon leke o lobaka makambo ya batu ba makambo de zongelaka na ngonga soki na kipe yo te na lingi te soki na nazo contre mire na kozo contre mire ngolo muto ko kamwa to leto mele to silisi na zio contre mire na nya te mibale to ko coller na mire et puis na bimi o moninga na zongi na koti pi na kei bolimbi sangai kina ofue mako me pasi na motema bato mususu aza mukolo il raconte des bêtises ayebite kinga na ko tiene preuve na filmer ye na tuni makambo ngale manu yelo baki boy te na filmer ye et puis na publier yango pe parce que kosila ba problème parce que ko bali ko te ngai te kingani ko mazoba parce que mutu wana lobisiki mutu wana ko meni fait comme wanga na boy ko mazoba to linga to bundela Angola to défendre Angola c'est inutile d'inventer des histoires. Na rappelé bino boyebi tango karu esalaki élection en 94 soki 95 na bisute boyebi ke ngam na gagné élection tango na gagné élection kaka bino o ye voiture o ya sombi ya sika ba pesaki mbongo na fulupinga que son âme repose en paix. Ah Savimbi apesi mbongo na président ya PDP yana allez apesi mbongo yango na ya sombi voiture. Bon, moi, je l'ai rappelé bien. Tout ça là qui est au carreau. Mbongo qui est dans boko ngai, ngai secrétaire makamotu. Lokola mbongo, bozoko kolia, bozoko kobimisa yango te parce que quelqu'un honnête, quelqu'un avec des capacités intellectuelles, capable de travailler pour son peuple, patriote. C'est comme non, il faut prendre âge, ils ont pété, à cause de ça. On vous avait dit que non, les gars disaient mon coloté. Wa mu givla ni na eno na yembuta vous êtes un peu ko chema lui kuntu. Wa kit dik to tu konda bu kal na ngangu ko. Kit to konda e sali to bange mono kal to lena bango ke saloko. Kit to konda eno lu to ngangu, eno lu fita bon todo. Yango na Afrique tukene liboso te toziti ya mauvais cœur liboso banda mukolo ya lelo na kosala susu te ezala liwa ezala likambo bobenga te botuna ngate am pourquoi tu décision boy botuna susu te mutu na mutu asala vina ye ndenge yake na poto ndenge tukutena na poto asala ona ndenge na ye batu ya Europe na bana kosala na ko continuer ba programme na ngai pour mon peuple pour peuple angolais na kosala yango. Soki bo moni ke bozana likambo ya ebembe to ba makambo na bino bozana besoin ke no ba publier yango en Angleterre bo bengi Irimau Don kombo na ye Don Rodriguez Irimau Don na kopesa bino numero na ye numero ya Irimau Don ezali 07 4 074 56 86 5 8 8 1 na bandeli numéro ya Irimau Don Rodriguez ezali 074 56 86 58 81 sokoza na besoin ba publicité o truc makambo nini likambo na yo ebembe ya famille na yo bayeba yango ezala publier boluki Irimau Don boyoki numéro na ye ou bien boluki président ya association Ndeko Kifumu numéro na ye ezali 07 44 80 24 041 na bandeli 07 44 80 24 041 omoni ke likambo ya ibembe likambo lingi batu bayeba yango ekoma na communauté mokile yeba yango obengi bango oyo na batu oyo bazali na kati ya UK. Bon, peut-être je dirais nanoba Angleterre au lieu de UK parce que na Scotland
Donc il a parlé sur UK, pardon, on a parlé sur Angleterre. Donc il va en Angleterre awa. Donc tout ce que vous dites na kombo na ngai obi va ma solo buzoba na yo kana ngai yango. Na yo kana ngai yango na ko bana ko exposer bino na réunion. Comme ça boyo ka ba Sony on a filmer on a ko publier yango. Pour boyo ka ba Sony. Bato mususu azana mbongo ya nyongo ya contribution ya 18 mois. Mususu azana moya 13 mois. Mususu azana donc et puis azana nyongo ya 13 mois mais qui parle. Boye bitike longo e peke na liboso il faut te contribuer à 10 livres. Boye bien ngote. Boye bitike non bureaucratie qui veut dire il faut travailler dans ba norme. Mbongo batu oye kotaki na caisse oko bimsa onkate osala ngoma kamoko boye parce que non laisse-moi faire ça non on ne travaille pas comme ça. Il faut que travailler pour l'intérêt à peuple de ceux qui mbongo zawana oko bimsa onka boyete. Il faut bimsa yango après ça peuple a sepeli que oui mbongo on va travailler on prend musala boye et peuple a content. Donc il y en a monaka bureaucratie et zalaka. Donc on travaille avec réflexion. Donc tu réfléchis tout ça on a ba norme. Et ça qu'on plaire mutu nyoso tout na comité vous pensez que mbongo na ya moniki oui mbongo na ngai vraiment ba salia on a misala moko importe salia sengo ayo kateke no mbongo ba bibli masanga neti mbongo ya mutwa 1000 livres boyelinga wote il faut mukolo comme allez na zuba mbongo na mikanda na pesi bino bozui mbongo bolé bana bolia mbongo wana soki 17 ans passé yangoyo. Et là, comment ça le est-ce que vous voyez que non, na mbongo boliaki, ngai mutu nazotia mbongo chaque mois, il y a contribution. Bilo msubo tia tatuka 3 mois, msubo tia 4, msubo tia te. Est-ce que vous voyez que yango? Ce qu'on a 5 bino mikanda wana ezonga. Tout ça besoin ba copier na pesa bino pour botala ke ngai mutu natia mbongo koleka. Parce que na lingisi ko pesa ngai droit na silika mukolo mususu na papula mutu moko na nzela na mona ki mukolo na ye pona tuna ke bike mbongo moleki te mbongo nanga ngana teki mbongo leka yo teki combien donc là vous avez poussé votre na défi donc ça bino défi sikoyo le comme ça poussé votre na défi donc na lingi na ngali susu te soko bo moni likambo kwei bolingi koma na communauté bo bengi Don Rodriguez to bo bengi Kifumu ba publier yango epa na bino na suki wana pona lelo nazalanga na kanda te mais j'ai dit que la vérité et vérité yango ekotika la bongo muto ko changer yango azate so za mukolo na libota na yo sikoyo changer décision oyangai